Bonjour bana Congo, nayaki kaka pona ko talisa bino oyo ezoleka na mboka na biso. Bana volusi na pesi bino mbote na bino bisika bozali, mbote elamu vraiment na tongo ya lelo, na journée ya lelo, nzamba batela bino bisika boyingeli. Bandeko na biso bauti ko petre bandeko na bango na mabota na bango, na souhaiter mes condoléances ba famille nyonso. Na pesi losako na bana na biso oyo ya Goma bazali kobunda, bazali kolala te, butu moi bazali kotelema pona makambo mboka na biso. Bana Congo, il est temps mutu nyonso a raisonner ayeba nini oya kosala pona mabele na ye, surtout ba diaspora. Nazali ko lancer message na ba diaspora ndi mutu ba libérer mboka. Ba diaspora ndi mutu ba mona ka de loin peuple zaïrois. Oyo ezoleka na kati ya mboka na biso. Peuple waza sur le terrain azali ko ignorer yango. Bazali ko yoka me bazo rendre compte te que danger oyo tozana ngo na ngonga oyo. Peuple zaïrois tant Félix Assinaki ba dini na ye biso dozalaki te. Tant que Félix bakena ko signer ba dini na bango na ba politiciens biso le peuple tozalaki te. Yango na osenga bino nyonso bana Congo to bima na sima ba politiciens. Toko bénéficier le komongo te botela bana 2018 comme na 2022 to ke na fe nango to moni le komongo te. Citation ezoko empirer kaka toujours na mboka na biso. Bana na biso bazokufa, bandeko na biso bazobotola toujours babeli na biso. Bana na biso bandeko na biso ya este bazoko kufa, peuple zaïrois il est temps. Bana Goma wana ezamboka na bango Congo. Yo pe ozolanda ngai ezamboka na yo Congo. Pourquoi bana Goma bazotelema biso moko na kati ya Kinshasa dotelema te? Pour se poser ma question. Ba diaspora il est temps ko lamusa peuple wana. Il est temps ko réveiller peuple wana. Na kalisi bo moni makambo ebele so ngaka sima soki biso ba diaspora to telemi. Bo rendre compte na situation ezoleka. Bo ko rendre compte na o ezoleka na kati ya mboka na biso. Kabila le pega le ayisa biso ke mutu nyonso atelema. Bo simba oyo ezali na pouvoir na bino. Osimi machine, osimi makto, osimi nini. Bandeko na ngai. Poto bundira mabeye na biso. Na kanisi batu nyonso bazaki ignorer il kabo papa Kabila le père abandako loba il est temps to komini yango to moni yango to so ko ba esclave ya batuti to so ko ba esclave ya ba rwandais o to yebili maboko na bakolote o to yebi sasité peuple saïwa li to so mona Félix azotelema azotelemisa peuple congolais atelema abunda peuple oya yebi ndenge basima mundu kité ayebi ndenge basima masasité ayebi ndenge babetaka mundu kité peuple wana bozotima yake kokufa. Est-ce que lelo Kabila tanga expliquer bino citation eso le kala kati ya mboka na biso boyeba ki yango tito kokoma ngo na moment oyo Félix est-ce que expliquer bino ba deal oya sinyaki na ba kanambe na ba rwandais expliquer bino na oya sinyaki na Kagame expliquer bino ngote lelo aso temisa peuple zaïwa ke ko bunda tozo pesa kaka bana oya ide pesa ba ke ko bunda. Peuple zaïwa bunda te parce que peuple zaïwa imakambo ezoleka te bandeko na biso basoke kufa kuna bandeko na biso basoke kokufa na este bandeko bazobotela babeye na biso peuple oyo ayebi ndenge basimbaka masasi te bozotinda ya telema ke obunda peuple oyo aza na nzala depuis talo te boboma bango na libumu bopisaka bango bilei ya kolia te hôpital ikutu boboma bango peuple zaïwa wana bozotinda leya ke kobunda bozabi te mabe ba politicien ni ba parlement oyo mutu alobaki oyo makamudili oyo Félix Asinya mutu alobaka yango azate ba député balobaka te ba politicien ni balobaka ba yebi yango me balobaka te lelo bo tie peuple congolais na ignorance na makambo peuple congolais azoyeba sasi te bosoni ka peuple congolais ke kobunda peuple oyo nzala peuple waza sans payer aza impayé afuta makate bana so batenge ba classe batanga te basala kate loko moko te lelo kaka peuple wana nzala obo bomi wana boni bozotina ke kobunda bosa mitema beba politicien d'abord tant Félix azotinda peuple congolais telema abundela mabele na ye d'abord faut expliquer bino dili ya sinyaki eza facile faut expliquer peuple congolais dili oyo Félix asinyaki ne ba politicien ba yebi yango ni kutu bato ya parlement wana ba député balobaka ngo te bango so baza na kati ya système siko na kati ya mboka ngo nyuso baza na kati ya parlement baza ba rwandais bato baza ba député baza pona kolobela peuple mais to so mona ke ba député bango so baza na kati ya système peuple zaïwa bandeko na ngai diaspora il est temps biso to ndotele maka bandeko na ngai na si bomona ka makambo so elamukaka na osenga bandeko na biso mibali ba diaspora ba surtout ba papa na betaka 7000 ba papa makambo mboka za biso botala citation komi na yango botala citation komi na yango botika ka mboka na biso kendi ka boye un petit pays comme Rwanda babotela so mabeli na biso tozo mundela bazo mundela mabeli na biso
bazo bomba ba peuple na biso na makamo peuple yebi makono maboko te hein Félix azote Sabino le bote maboko ko bunda mais makamo boyebi maboko na makolo te peuple zaïwa ba diaspora il est temps tout ça la beso ba diaspora to telema et ça mabele na biso et comme il est trop tard ni Kabila les pères alobaki na biso et que comme il est trop tard to comme ba esclave ya batuti c'est ça un mot to so ke nango ba ndeko na ngai diaspora il est temps et ça mabele na biso ndo nyuka maka biso ndo tinda ka mbongo o to bimisaka chaque année o ekenenge na mboka wana ba ndeko na ngai ba ndeko to ko bonga ndenge ni soki ba mbongo na biso zo vanda te to ko bonga ndenge ni soki payer za malamu te to ko za toujours na misère yango na sengi ba ndeko na ngai peuple zaïwa ba diaspora il est temps jeune papa maman elenge biso to telema poko bundi na mabele wana to ça na mutu te to komi bana moko esike to ça abandonné. Comment ça s'est fait M23 bazala minduki o eleki hein bata uni comment ça s'est fait ko expliquer mon ndenge nini eza passe eza mawa yango na yeka ka ba diaspora il est temps oyo Félix a na biso eza distraction il est temps il faut ala sabiso deal ni asinyaki avant peuple wala tele baba na kubunde mabele boko kota bituma o boyima boko na makolote hein peuple na biso zo kufa boye hein peuple oya yekoli ndenge basima minduki te botika bana biso bakana kokufa o baza kuna déjà bazo kima bazo senga bando bongo bayebi mikuni basima minduki te peuple ça y quoi est-ce que bosomo nango normal d'abord ba politicien ba yebisa biso ba dili nini o Félix asinyaki ba député ba yebisa biso oyo dili Félix asinyaki parce que bango ni so basana ba yebi dili o Félix asinyaki peuple ça y quoi bo bima na sima ba tribalisme il est temps mabele na biso mdeso kende mabele na biso mdeso kende na siki ba diaspora vraiment alikamne eleka ba diaspora to telema il est temps ya ko réagir il est temps sinon to comme esclave ba tuti to so comme esclave ba rwandais. Merci beaucoup ba papa na ngai nalingi bino mingi ezali kamabele bolongola bongai ezali kamabele to telema biso nyonso pona ko mundema be na biso. Merci beaucoup na balandi ngai merci beaucoup na bana na biso surtout ya este kuna bana na biso ya Goma na musala bozo sala na susi bolati pona mabele na bino nsamba mona bino nzama pambola bino toko longa eza mabele na biso toko longa ingeta bana voleuse. Merci beaucoup. Bye.